Ba vérité ezobima nango kaka ba vérité somo, ba vérité kili. Na ebandeli ya makamu nyonso. Mama Olive abandolu kaka mutu nani aokangama na ye. Ti akendai kozwa baby la donja. Akangama na mwana batu. Mwana batu pe amoni, hey, première dame. Hey, ex-première dame. O eza baba mpamboli eye na vinanga. Ye pe ami pesi. Talaka batu nyonso ba obenga mama nga pe na benga ka mama. Jusqu'à ce que amoni que non, baby siko andiminga. Baby pe apesinga. Moi chance ya kozala mama na vina ye. Akomi komemela baby bamibali. Baby aboya. Jusqu'à ce que ayaki na ex mobali ya Ariashu ava babala na Ariashu. Baby ayaki koboya na ye. Tango mama waro, mama Olive ayaki ko comprendre que non, baby aza mutu akosakana na ye te. C'est ainsi que atiaki baby mupanzi ake koluka nani Ariashu. Tango aluki Ariashu pe ayeba na yeba je ya mama Olive te, ayeba ki na ye te, esprit na ye ezalaki nango makasi te, to vie de prière na ye ezalaki nango makasi te. Ariashu aye kondima, aye kokota pe na libala, nzoka, nde place, souffrance ya vie na ye ebanda, mwana batu. Tango amoni ke asilisi, kosilisa, o balobaka kosilisa, asilisi penza na Ariashu. Siko azo luka lisusu mwana nini oya kotia pembeni. Na minute oyo, ake kozwa dati. Ayebi ke non, dati azo luka, papa na bango asi akufa, bazo bunda na vie. Comme ça, mwana wana tango akomona nga bala moko akopesa nga chance. Na kota na sala bisala sala nanga o na salaka. Et puis na kobwaka ye lisusu kandenge na bwaka ka batu mosusu. Salut cher Bouchou, salut cher abonnés, salut cher connaissances. Salut surtout les amis de Étoile Lune Inès TV. J'espère que vous allez bien. Quant à moi, je suis bien, super bien, par la grâce de Dieu. Chers Bouchou, chers abonnés et chers connaissances, yalelo toye lisusu na Ariashu toye na dati toye na mama Olive. Makambo bandeko nanga toko suki sango tina suka. Bosala ba partage ba vidéo oyo. Bandeko nanga makambo il faut ekende tina suka parce que trop c'est trop. Bandeko nanga soki tolala na minute oyo. Soki tolamuka te. Bandeko na biso ba comédien ekozala somo. Tokoya un jour ko sutuka. Eza déjà trop tard. Eza déjà trop tard. Alors c'est le moment tolamuka. Tolamuka ba onyonso bazaki akolala bolamuka. Bandeko nanga so doza mutu ya liboso, so eza mbala na ya liboso plutôt, ya okota na chaîne abiso. Comme d'habitude, je vous prierai surtout de vous abonner massivement. Abonnez-vous. Cliquez aussi sur la cloche de notification pour surtout recevoir les nouveautés de notre chaîne. Aimez la vidéo, la famille, commentez et partagez. Et kosala biso, oyo penza tolobaka na biso chaque jour, chaque minute et chaque seconde. Tokoso makasi. Bandeko nanga tango zolandaka biso zala na ya kovanda. Zwa penza kiti vanda, tia ba mwa mai, ba mwa sucré, ba mwa biloko kolia ba fufu ba kwanga, to liaka, to beta pe masolo parce que lelo nde lelo bandeko nanga masolo oyo eza somo. To vandi kimia ebele mais ya turo bandeko nanga il faut pe to ya kosala nini koloba na tokos Mama 2024 Gavker to Yelibino solution. Bon a problème ya trompe, fibrome, myome, kyste, règle abondante. Gavker to Zalina solution. Yo oyo kota ménopause asana 65 ans na Gavker oko simba mwana. Ebongo oyo etali fertilité
papa tobosani bino te. Faiblesse sexuelle, éjaculation précoce, insuffisance des spermes, topé agrandissement de pénis. Posa ya mwasi ekima yo kimobali etelemaka bien te. Awa yoka yango etelemi. Ebongo oyo etali loposo, vergeture, babengi nduta, bouton, tache, acné, cave-care, ba produit ya solo teint uniforme. Na 5 jours ya pamba, oteli, talandenge bimi kitoko na feti. Tozali na gamme complet, ya Coca-Cola, ya injection, ya comprimé, na ya suppositoire. Yeah. Ozali na problème ya hémorroïde, interne, topé, externe, papa, maman, kaka na 2 jours ya pamba, omoni changement total. Bona maladie ya tension, diabète, AVC, topé, obésité, lobiko ezali, perte de poids, sans okota salle de sport. Kisi ya injection pe comprimé, na gavke, bikalibela, olingi okima, suki pe mandefu ya pembe, benga biso na lombango, po awa, ozali na solution moko durable. Ba produit na biso nyonso, ezali 100% naturel, pe esalemi na ba plante, na ba industrie ya Angleterre, pe Allemagne. Benga biso na numéro oyo, plus 44 74 05 65 35 48. Gavker, solution ya santé na yo. Bandeko na nga balobi na Gavker ba solution eke zongi solution de likambo, solution na makambo na biso nyonso, solution na bibela na biso nyonso bandeko na nga, solution eza nde na Gavker na ndenge moko ya tokos. Bandeko na nga tozonga na makambo na biso, tozonga penza na lisolo na biso oyo ya Ariachou, ya Mama Olive na Dati to beta masolo bongo na ya Dati. Ka ndenge to uta komona Dati azoloba wana alobelaki belle vie. Tango ayeko silisa na belle vie ayeko kote la Ariachou. Alobi ndenge za boye Ariachou aza na $50,000 ya mama ni mama. Oye fo azongisa. Bandeko nanga eza ya pasi. Avant na kota nanu kuna na signaler mwa eloko. Eza na batu mosusu ka ba émission ona osala ya Ariachou ya Dati. Batu ebele ba benganga kane totiaka ba numéro na biso yango wana affiché. Eza na batu mosusu ba benganga balobi Mama Étoiline Ines TV. Ye Dati azoleka koloba makambo ebele sur les réseaux sociaux, azoleka kofinga mais papa na ye pe azalaki na banyongo batu ya ba comédien oyo aliaki bambongo ba comédien afuta bambongo wana te. Siko ye comme lelo akomi na mbonga aya kofutela papa na ye oya si akufa aya kofutela ye banyongo wana. Batu bazolo babongo la famille batu bakomi kobenga indi balobi indaka na ngoma be. Sikoyo na koinda wana Dati azoloba keno Ariachou amela Mama Olive $50,000. Mais to utaki kolanda ba live ya Ariachou azolela alobi soki Ariachou ya solo Mama Olive apesa ye $50,000. Est-ce que Ariachou alingaki atelengana na bana na poto? Souffrance oyo Ariachou aleka nango na vie na ye mobimba. Est-ce que Dati wana ayeba yango? Soki réellement kandenge Dati azoloba keno mama ni mama apesa ye $50,000. Est-ce que Ariachou wana alingaki abando senga ka batu bambongo? Bandeko nanga eza somo Mama Olive alukaka batu aoluka mwa ba jeune apesa bango libala na ebite babala ngo wana to mibala ngo wana ezalaka ka ndenge to uti kolanda bandeko nanga ba matière eza ebele boyebike bakotisa Ariachou na ndako nganga Ariachou bakotisa ye na ndako nganga bandeko nanga to fongola miso. En tout cas, nga na obete la kutu, baby la donja maboko parce que ebele ya batu tango baby aboyaki ma connexion ya mabala ya Mama Olive. Batu ebele ba finga baby. Ba finga baby na niveau moko pas possible. Mais lelo to komi ko comprendre ba makambo ebele.
ndenge toko comprendra un jour baje o maman Olive azo jouer na ba comédien na biso. Un jour toko lamuka boye ba vérité ya somo ko bimaka. Je vous dis la famille. Émission oyo eotika la na chaîne. Un jour boya ko loba mama etwani na alobaki. Eza na ba vérité ya makasi o eza caché. Mais tokumisaka nzambe parce que muke ekomi kobima. Muke ekomi kobima. Ba finga baby. Batu ba finga baby. Baby azama yelete. Mama tie yo pembeni. Normalement il fallait avanda mabale zoya batu o mama zo pesa yeza déjà batu moko wa mbongo. Mais maman Olive azana ba cousine na ye. Maman Olive azana ba ndeko na ye. Mais soki ba connexion ya mibali ezoya, pourquoi ne pas kopesa bango ba cousine na ye? Atale la bino ka bino ba comédien. Bandeko nanga eza somo. Ba mako mususu kande na oloba eza maka mususu lelo tokoye bango te. Mais to pesa ngo 3 ans. Eza na ba makambo ebele ekobimaka. Soki bomona ta lelo bela Belvi Kandi ake mupanzi ya mama ni mama asi a comprendre. Belvi aza mwasi moko asambelaka. Baby la donja aza mwasi moko asambelaka. Kan ndenge tomona ki bato baoloba yo baby adeli liboma baby adeli liboma. Mwana bato ezaki na liboma te. Ezaki kama kamwa nzambe kan ndenge ba Saint Esprit ekotaka bato. Ye pe bando kotaka ye bongo. Siko soki oza ya nzambe, nzambe ako épargner yo na makambo moko ya mabe moko boye, ezalaka bongo. Mais soki oza ya nzambe te, yango batu mosusu bakotaka na bango, azo yeba te place nini azo kende, azo yeba te place nini makolo na ye ezo nyata, azo yeba na ye te. Parce que aza na vie de prière te. Aza na ye na vie de prière te, bandeko nanga. Ariashu aye kolela lobi yango dati mbongo azoloba keno Ariashu alia mama Olive mbongo $50,000 ya wapi alia yango jour nini mama Olive apesa yango jour nini Ariashu alobi dati alongola kombo ya Ariashu na babiloba loba na ye wana soki ye dati aza besoin ya koloba asakana kana batu oyo azo sakana ye asi alembi amona ba souffrance ebele na vie na ye alors azana besoin ya kokota buzoba wana lisusu te atika kombo na ye kimia azo bunda po na vie na ye bandeko nanga ka ndenge tomonaki Ariashu ao souffrir si réellement mama Olive wana alela to alinga Ariashu la famille ata soki libala wana ekufaki. Est-ce que mama Olive wana alingaki atika Ariashu? Alingaki atika ete alingaki ti lelo azo soutenir kaye kaka. Ata soki libala wana ekufaki alingaki azuela ye mobali mosusu. Comme yaza pembe na mibala ya mbongo. Bandeko nanga yango ezalaka bien kutana na mobali ya vi na yo. Yo moko na nzela na yo. Bolingani bino mibale. Na grâce ya nzambe bobalani. Bokomi ko bunda bino moko na vi na bino. Mibali ya ba connexion. Ezalaka somo. Mibali wana bazana mbongo. O famille wana bazaboye. Mabala wana bandeko nanga ezalaka toujours na ba histoire moko ya somo. E yaka toujours na makambo moko pas possible. Yango nga na encourageaka te. O libala connexion. Kala mingi te pe tokoyoka. Keno dati pe azui mobala connexion kala mingi te koma komi pembeni ya mama e bandaka boye bandaka bongo zaki pembeni ya mama après quelque temps baye ko bala dati et après quelque temps 2 ans plus tard 3 ans plus tard libala ekufi wana nde ba solution to ba vérité wando bima keno libala ngo ezalaki boye boye bandeko nanga eza somo bandeko nanga eza ya koyinda dati bimisa na yoka ba vérité muke ti tokokota au sommet e bandaka bongo eza ba vérité mosusu oyebi omona kana na émission boye bimisi yango nyonso ezalaka boye ba vérité komi kobima bato ebele bayeba te
ke non Ariachu akota ndako nganga nzoka bakotisa ye eza te ke non ye moko nde akota bakotisa ye par force bandeko nanga pardon mokili oyo ekomi ya kobanga mokili oyo ekomi somo la famille mokili oyo ekomi mutu pasi yango tomibatela eza batu nyonso te ke non bokotika kotia na vi na bino na vi oyo ya lelo eza na ba connaissance mosusu eza na ba connexion mosusu eza na ba privilège mosusu soki ezoya sambela nanu tuna nanu nzambe eske nzambe nakota to nakota Mamae 2024 Gavker to Yelibino solution. Bon a problème ya trompe, fibrome, myome, kyste, règle abondante. Gavker to Zalina solution. Yo oyo kota ménopause asana 65 ans na Gavker oko simba mwana. Ebongo oyo etali fertilité masculine. Ma papa to bossani binoté, faiblesse sexuelle, éjaculation précoce, insuffisance des spermes, topé agrandissement de pénis. Bossa moi si et kimayo ki mobali etelemaka bien te awa yoka yango etelemi ebongo oyo etali loposo vergeture babengi nduta bouton tache acné Gavker baproduit ya solo teint uniforme na 5 jours ya pamba oteli tala ndenge bimi kitoko na feti tozali na gamme complet ya kopakola ya injection ya comprimé na ya suppositoire ozali na problème ya hémorroïde interne topé externe papa mama kaka na 2 jours ya pamba omoni changement total mpona maladie ya tension diabète AVC topé obésité lobiko ezali perte de poids sans okota salle de sport kisi ya injection pe comprimé na Gavker bikalibela olingi okima suki pe mandefu ya pembe benga biso na lombango po awa ozali na solution moko durable baproduit na biso nyonso ezali 100% naturel pe esalemi na baplante na baindustrie ya Angleterre pe Allemagne benga biso na numéro oyo plus 44 74 05 65 35 48 Gavker solution ya santé na yo. Mokila lelo ifo kobanga bandeko nanga eza na bisika mosusu bakotaka te eza na batu mosusu bakangamaka na bango te soki deja omoni mutu aliboso akenda kuna azika mutu amibale azika yo komekata kutu te Bible yebisaka biso nini vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Wana Bible yebisaka biso. Bandeko nanga totia ba parole wana en pratique et osunga batu ebele. Tokomi na temps de la fin. O ebele ya batu bazo ignorer. Mais to yeba totia ngo ya na mutu ke non. Tokomi penza na temps de la fin. Soki tokozala na bukeba te, soki tokozala keba te. Batu ebele ba okota na ba place moko o ba yeba kite to o ba planifia na ba vie na bango te kino ba koya kokota un jour. Alors la famille, chers compatriotes, tozala surtout keba ya makasi makambo ekomi kokende somo lelo batu bakomi kopesa bebi la donja raison batu o ba finga ye badati oyo ba Ariachu o baza bana mike kotala taba Ariachu oyo kanenga bando jouer ba théâtre alingaki azwa na ye mobali na ye ya bien kane to mona ba Sylvie eseka lelo azana mobali na ye abanga kanzambe mobali na ye asambelaka lelo to ye komona ba Naomi azuika mobali comédien ye wana bomona Naomi nenge kitoko ezokotaka chaque jour du 1er au 30 mwana batu kitoko o balobaka kitoko nde kitoko otali bolobi non moi c'est azana libala mwana batu azana libala mobali na yazo zwaka soin na ye mais peut-être ba Ariachu oyo so bandimaki ba libala ote peut-être na minute oyo to ngai to loba makambo susu azana na libala na ye mobali na yazo considérer ye mobali na yazo pesa ka ye respect ya makasi mais tala place akendai kokota ezana ba makambo susu kandenge ezalaka bakolobaka ngo un jour lelo kandenge batu nyonso batu ebele babangaka lelo nanu kobanga eza ya somo mais un jour c'est un
ba vérité ebele ko bimaka ba ko bimisaka ngona ba preuve pas possible. Ariasho aboyi na kombo na ye. Ariasho alobi azana $50,000 te ya mama ni mama. Wana deja lokuta ekomi kozonga. Bato ebele ba beta maboka non. Dati aloba vérité, alobi na eka vérité. Sikoyo kote Ariasho kuna. Donc okosa opesa ye makama, opesa ye matière. Ariasho aza lisusu pembeni ya mama ni mama te. Akomi kovanda na ye mopanzi na ye, akomi kosala na ye vi na ye, aboyi na ye bikota kota, aboyi na ye. Shikoko mwana bato aboyi, balingi basambwisa ye lisusu na ba réseaux sociaux. Wana nini? Bandeko nanga somo, tozala keba, monde ya lelo eza monde moko esi ebebi. Eza na bato mosusu, yango balobaka toujours, mosusu, ba privilège nyonso, to ba avantage nyonso bazwaka yango te. Ata soki mutu azoliela yo penza nga penza boyeboy tuna nanu nzambe nzambe eske omoni nga kuna soki nzamba moni yo kozwa biloko wana gloire au Seigneur tu peux mais soki nzambe amoni yo te kozala pressé ya kozwa te yango ezalaka toujours bien tuna nanu nzambe tuna nzambe. Félicitations surtout na ye moko tantine coquette. Musala nde musala. Tomoni azongi pembeni ya ye moko poutine de l'écriture. La tantine surtout de la famille Libota. Famille Libota. Oye! Soki boza to yebi ke tolobi oye na suka pona ko yeba soki bolandaka ti na suka. Soki boza ka ndenge to kendaka ka ndenge to salaka bo salaka oye to zali. Bo salaka makelele na bino. Ba vérité kala mingi te ezobima la famille. Ba vérité kande tolobaka. Ba vérité na poisa. Mosu tolukaka yango te. Yango moko bimelaka. Omonaka ba vérité komi ko bima. Muke Mamae 2024 Gavker to Yelibino solution. Bon ba problème ya trompe, fibrome, myome, kyste, règles abondantes. Gavker to Zalina solution. Yo oyo kota ménopause atana 65 ans na Gavker oko simba mwana. Ebongo oyo etali fertilité masculine. Ma papa to bossani binoté, faiblesse sexuelle, éjaculation précoce, insuffisance des spermes, topé agrandissement de pénis. Bossa ya mwasi et kimayo kimobali etelemaka bien te awa yoka yango etelemi. Ebongo oyo etali loposo, vergeture, babengi nduta, bouton, tache, acné. Gavker ba produit ya solo teint uniforme. Na 5 jours ya pamba oteli talandenge bimi kitoko na feti. Tozali na gamme complet ya Coca-Cola, ya injection, ya comprimé, na ya suppositoire. Ozali na problème ya hémorroïde interne, topé externe, papa, maman. Kaka na 2 jours ya pamba omoni changement total. Bona maladie ya tension, diabète, AVC, topé obésité, lobiko ezali, perte de poids, sans okota salle de sport. Kisi ya injection pe comprimé na Gavker bikalibela. Olingi okima suki pe mandefu ya pembe benga biso na lombango po awa tozali na solution moko durable. Ba produit na biso nyonso ezali 100% naturel pe esalemi na ba plante na ba industrie ya Angleterre pe Allemagne. Benga biso na numéro oyo plus 44 74 05 65 35 48. Gavker solution ya santé na yo.